no bana nzambe bazwacha na cadre lo bana nzambe deka ese divisaki ba wa balinga na mama histoire bazui partant histoire apesa en plan apesa en map ya ba côté nyonso kota ki géographie physique parce que un médecin docteur azoka ba cours belé ba cours géographie tout ceci David et Livingstone ayeba ki en comment kotanga map comment kotanga nord est ba longitude ba parallèle nyonso tout ça ayeba ki yango c'est comme ça zaye capable ya ko naviguer ko kota pe na ba village ko yeba ko dessiner que rivière oy boy na boy bozonga na bango ya Londres awa zaki desode ngai fona kende ya wana komisiko na 4 bana bazana mokili ya Londres bana mususu bakufela na Afrique pona mukuse tokopesa pesa vie ya la vie de Livingstone te metozo kene mingi na côté ya mozino ya molimo na valeur ya David de Livingstone valeur ya mundele ya koyela biso Bible na Afrique na Bible comment elle biso na Afrique place oyo ngana zali ko nyata na lingo kota oya lingo la na via koma bana David de Livingstone babota mana kina pays nini na kata Afrique koma yeko kufela tika yo oko na pese devoir ngo to se compléter mais ngai nazokenika na kota molimo pona buka mpe ba secteur ba indo eza kokosa ka biso makambo eza kokosa ba mama wana batanga ba histoire oyo te ke koma moto muindo ayeko ndima mondele ayele Bible comme kokosa ce n'est pas vrai ekosa kate Bible ezali pona mutu nyonso mundele to mowindo il n'y a pas d'exception moko ko ikolo bateke nga bayela nga Bible la mundele ça n'existe pas Bible ezali même mundele ye moko ayeko bayela ke yango Bible ezali même bango bana Israël bayela ki bango yango selon l'événement du jour ce sont des rapports écrits alors to comme la point où na kata Londres David Livingstone ba boy ko supporter deuxième mission ya voyage awa ne kokoso eyeli susu nazonga na continuer mission na bana kotia babi no oko kelete mais quelques bato ba grouper mbongo babi oni ko zonga lisusu ça va zonga mais ba pesa jo siko deuxième mission ke ta ozo kende to yebi zo makambo yebi so rapport bato ebele ba mindele bele ba kena ba onja ba tseja ba tour ba bato kuna bazonga ka tout ça ba esclave ba raba tekla biso ba ngoku tout déjà donc il n'a rien fait de nouveau à part que côté ya sa malamu ngi côté mais biso pe la contribution na biso fato pesa yo moi poids ya kokota bien yela biso pe plan géographique ya kati kuna benza ya kati Afrique ndenge nezaleli mais précisément rivière Nile oyo source na ezali wapi question ya moto ndokota nango rivière Nile place nini balobela na Bible place oyo bazali ko lobela makambo etali jardin d'Eden zaka na 4 rivières rivière mibale eyebali côté uta mais deux rivières mususu qui est Nile mais eza ko yebante source Nile ezali wapi photo lukato kango poto mekampe ko tracer entre jardin d'Eden ezalaka vraiment na côté Moyen-Orient na pemela Iraki wala ou bien ezalaka na Afrique alors soki na Afrique place nini nane wao kene pena kati ya Afrique na central lako no koyeba pisa mai oya source ya rivière Nile eutaka wapi nde place na pesa ke mbongo azonga lisusu gepe a profiter na mbongo ba pesa ke poya ko découvrir source Nile euta wapi ezalaka wapi abia lobo pesa nini la nde place ba pesa lake mbongo ya ko supporter akende a découvrir jardin d'Eden ezalaka wapi Nile ezalaka wapi place wana ayeko za décision ko kita mais tango zonga ki pour la deuxième fois yo mama la bana tikala parce que na yebi ja koko so ni ngo yo yela inga ta to la na kata Afrique nazo zonga na ngai haleluya ba mama ba linga tuko la na mobali mais ça va ke place ba kaka sa ba koko so ezalaka ba ngapika batali boso ba ke ba komile ndoko la kangulu ba lingo mena maite baba mabolimbisa mai eza natire na bino natire ngo toko ndime ngo nandengeza ni peto ko continuer ko senga Jésus apesa biso force pona koyeba ko diriger ba mama te me ko collaborer na bino parce que to yoki na biso na émancipation de la femme ko diriger verbe on a dictionnaire on a eza li souté pa ba mama na ba mitu na bango et comme il y a collaboration alléluia j'espère que mama likembe na Belgique kuna akoyoka ngaite noki ayo ko tira na ba la kala na ye na ki activiste za ko sala kuna na mikolo place otozali ndeko na ngai voyage à mibale ya David Livingstone tika toke nesuko zwa moi répond na biso avec ndeko na biso frère na biso kwa kungiasi ndeto koyeba comment David Livingstone ayeli biso Bible sikoyo à travers point kota na kati ya Afrique centrale
Alléluia. Ndeko na ngai koke ne musika te l'impresario Joachim Zambona. David Livingstone. David Livingstone na première voyage ye mkazali en charge ya découvrir to mtamaye komona liboso ba mokilekali rivière ya Zanzibar ya Zambezi qui est yango tokolobela bientôt ba Victoria ba chute ya Victoria qui est balake Tanganyika nyonso oyo balake Niassa nyonso oyo tokolobela yango ye mtaye ko découvrir yango tokolobela pete na mboka ya Rhodesi awa deja tosili koyoka deja asili koleka bakotana nyonso ba Botswana, ba Afrique du Sud, ba Malawi, ba Angola nyonso na Luanda. David Livingstone ba premier tour na mutakosa bino na ba 1845 46 amona ki yango akoma ki jana ba Luanda nyonso wana tusa akoma ki kati na masuwa na ye na kota ba mayumbe kuna tusa na kota ba goma na ambushiri ya fleuve du Congo. David Livingstone pe akoma ikula deja na bato na ye nano apota katikati ya Afrique centrale te kuna ko ba royaume de Congo ba royaume de Cuba nyonso tusa nami te wana tozali koya na ba Zimbabwe nyonso oyo David Livingstone avistaki yango. Alléluia. Ndeko na ngai ndenge kaka nazali ko continue ko koba na émission oyo tosili komona ete na première partie na biso oyo tosili kolobela bamboka ebele deja oyo ekomi lelo ba pays ndenge na otiko tango ba Botswana ba Rhodesi ba Zimbabwe nyonso tout ça amonaki yango deja ba Malawi nyonso oyo tout ça bakombo oyo na okala bien après na kala kuna nyonso bazako bien na côté Afrique du Sud Bangola nyonso ba Luanda nyonso oyo Rwanda kutu bakombo penza Bangola tout ça nane komi penza confirmer te sinike zaina kaka Royaume du Congo kaka place tozali kolobela nde awa sikoyo deuxième tour ya koya ya David Livingstone okoya komona ete tango akotaki na côté Afrique du Sud mwasi na ye ayayi kozwa desio kolanda ye na côté CCC kuna na côté ba Rhodesi ki ba Mozambique nde place wana mama na bana ayayi kobela maladie ya grave papa na ye ki mofa azali toujours ko exister nde aye kosenga ete tika na zonga nanu kokende kozwa traitement epa ya papa na ngai na mboka place avandaki na côté Afrique du Sud nde place wana azalaki na côté ya Rhodesi nde ayayi kokufa ya kufaki na maladie ya bapasi swate tokoyi kolobela ba détail nyonso oyo tekende kosala recherche oya komona ete akufaki na mboka ya Rhodesi ti lelo monument na ye ezali place akufela donc akufesha bana mibale ye mama susu aye kokufa pasi ya David Livingstone oyo tozali kolobela ngo sikoyo ya kozala papa ya molimo avec souci ya koluka koteya biso bato maindo poto koyeba nani ni Jésus mais sikoyo kati na boluki ko sunga biso ba africain poto koyeba Jésus ya ikosala ete relation na ye na familial ekomi pasi ezalaki ya basoda bazaka lelo oza na kaya mbanza ngungu lobi okoki kosala ba guerre kuna lobi okei na kamu susu bazalaka jamais ensemble na basi na bango na bana na bango ba évangéliste pe ba missionnaire pe belé ba papa passer belé tina data lelo baza toujours na soif ya koteya lelo bana nzambe bazalaka mingi par-ci par-là. David Livingstone souci na ya makasi ya kozanga vraiment ko satisfaire libota na ye jamais il était à côté de ses enfants ye moko akoma yango parmi ba plus de 50 livres na ba journaux akoma na ba agenda aza ko continuer koloba ete pasi moko kaka nazali nango na vie na ngai souci moko nazali nango na vie na ngai libota na ngai propre na tiki yango na sima pona bino bayindo pona koteya bino pona kozwa liloba na nzambe po ngai na bino tokambola yango tala mpasi ya mondimi tala place oyo yo mondimi mwana ya Congo mwana ya Royaume Luba mwana ya Afrique centrale oya koyeba ete David Livingstone koya kokutana bakoko na biso koya kokosa liloba na nzambe kati na biso ayelaki yango avec intérêt personnel te les affaires kutu pete mais pour ngai na yo to koyeba Jésus avec souci wana azalaki na yango atiki libota na sima
bana na ye bakufi, mwasi na ye akufi, kaka kuna na Afrique pona nini parce que azana pembeni na bango te, akoyiko assiste bango te, atika ki medecin na ye koyiko pese mbongo pona ngai na yo toko akoyeba liloba na Nzambe na ndenge ekoki. Na place oyo tozali kolobela na deuxième tour ya papa David Livingstone, aye kozwa décision akotela na rivière ya Zambezi qui est na côté ya est, côté ba Kivu, côté ba Bukavu, côté ba Kenya, kuna nde akotelaki. Nde kuna toyebi ete aye komona mokili ba Zanzibar, aye komona bisika ya bankulu, bakulu to ya ndenge na ndenge bakoko na biso, batantai ko affronter avec ba discussion to ko bunda parce ba mindele no bazali ko ya précisément les arabes bazali na tendance ya ko ya ko kanga ba esclave na biso ko beta bango ya filmu ko kata bango makolo et puis ko sala bango nyonso balingi ko sala parce que basomba ki bango na mbongo ba ko teka bango lisusu. Alors image wana ya mabe ya ba mindele exploitant ya ba arabe voleur des hommes o ba yaki ko abuser ba droit humanitaire ba koko na biso. Et ça là qui était bitumbe zala iko zala bazala iko menacer ba mindele mais ye tata David Livingstone na tango ya bokuta ni contre ba resistance oyo azala iko lakisa bango etala batunga na ina bango bazape kutu na makonga te bazape kutu na tendance ya kobunda te pe bazala bango muke bino kutu village bozami bo iko beta biso bobomi biso pe. C'est pour vous dire que ngana yeli bino pe tamba kolale se wana na butu na tongo tamba kolamuka ba ya simi ba ona liloba na Nzambe laka bani komelisa bango Jésus. C'est comme ça wakosa liloba na Nzambe. C'est comme ça pe azwaki biki na ye crayon na ye abandi pe kokoma ba makamu nyonso na ikomona soki bapese histoire ko mindele bayaki ko exploiter bango akangi bango ba photo azwi makambo akomi yango ke bazoko bomaka bino bazako kataka bino bazako salaka boye. Tout ceci ne faisait que écrire rapport contre Bamindele, Bamiuti na poto, azai contre Bango, na motema na yabo Nzambe, abzako kose kote ya bango liloba na Nzambe, ko continue ko lakisa bango Valeria yo na moninga na yo mutu, koteka moninga na yo mutu tepo na mbongo. Il était un grand conseil pour les Noirs, c'est comme ça au balinga qui est mingi papa David Livingstone. A kontina kitina bamboka ya baba Tanganyika wana aya kitina kota ba Lac Mwero aya kitina bisika nyonso kuna kolanda Victoria Lac Victoria kanisa ba shits wana bato masuwa babwatu mwaye katsa ezate pona baoba yebi kotona komba shita mwa ezali okokite yaza ikozwa risk ya kokende na banzela ndengo wana kokita na bamai wana azalaka konje kolanda bamai wana. Ende komona ba Lac Tanganyika, ba Kivu, ba place nyonso wana tina ba Ujiji nyonso na ba Zambie, Tanzanie, ba Burundi azalaka ko circuler kuna ayebana ki ya tro bato maindo bakoko na biso tolinga ki mingi azalaki na collaboration kitoko entre biso na ye biso ba indo tondimaki Biblia tondimaki ko mipesa na losambo. Azalaki kosala musala kiko ya école de dimanche ya koteya bana bayeba kokoma na kotanga ya koyeba liloba na Nzambe ya koyeba kotatola sango malamu ya koyeba kotika basi kidikidi ya koyeba kotika ba idolatrie nyonso yaka na Jésus eloko yaki nango yangwana kaka da landri tazo continue koma bakoma balakwa na ezaleli koma ya ko se regrouper na koma ya kopesa rivière ya Nile oyo fleuve Nile oyo kena kokuta na tina kota ba elekaka na ba Ethiopie kuna elekaka na ba Soudan eketi na Egypte et puis ebwaki na mer Noire wana tout ça nde ye mutaye ko découvrir yango ni mama alikango tuzali ko kena yango sikoyo tolingi komona collaboration entre bakoko na biso na liloba na Nzambe collaboration entre David Livingstone comment sikoyo esalemelaki ke bandeko na biso ba papa na biso bandeko na biso bakoko na biso baye kosala mariage kitoko entre liloba na Nzambe oyo batu bakomi koloba lelo ke o mundele ayelaki biso yango na bwatu. Ce n'est pas vrai. Liloba na Nzambe lelo etonto analyser comment eyelaki na Centrafrique na kati ya mokili ya Congo na kati ya mokili ya ba royaume Luba na kati ya ba royaume ndenge na ndenge place ezalaki kolekela ndeko na ngako kene musika te to kene kozosuka mwa repo na biso tant tozali kolanda ser na biso oyo sister na biso nana lukezo mutalingo ziembe na biso. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu pour la misala otatu David Livingstone aye kosala epa na biso ba mwataka zenga pila bakoko na biso ba royaume na biso ya Banza Congo qui est l'Empire Congo. Alléluia.